Kilongo TV. Kilongo TV. Bana poto bana partout bande balanja Kilongo TV mbote na biso toza awa lelo le 19 février toye na centre évangélique de la foi en Christ église o kambami et pas ya pasteur Jean-Paul Mayata l'homme de la foi wa pesika ba artiste et comédien ba sangani pona ko sambela pona journée moko ya action de grâce de l'eau prière d'action de grâce et longona ba artiste et comédien ba ko kumisa nkolo to ko bondele longo pasteur de la foi ko teya pe to bondel. Qu'est-ce qui se passe dans le monde des artistes et comédiens? Ba comédien ba ko kufa trop, ba ko comédien ba ko lele, ba comédien ba ko beleke, ba comédien ba ko kelelaka kasi esengel to bonde la projet masiana za nzamba solo pe abomoyi yenda pesa lobiko yenda pesa ka délivrance yenda kangola ka Bible lobi na biso venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués je vous donnerai du repos. Tolini ba artiste et comédien ba zo repos yango toye a bomona président Masumu Debende bomona Masasi Kabamba bomona papa Ntsakala na pesi mbote pa Willy Mambu babia Willy Mambo ayaki me aketo kutente na zwi mwanza di meto zo bondela a lelo to kumisa Yesu Kristo azali nzamba solo pe abomo elongona ba artiste comédien nyonso représenter na échantillon oyo bazoyaka déjà awa lelo bola nano ba interview to sala boto koba reportage na biso tozana na tanki futa gotier kele ndenge kaka ezana Kilongo TV. Merci Lévi Cyril Arsène Modabi le garçon capable plus fort que toi n'existe pas. Merci Angèle Kinkela. Merci Mamé Miline Zemba Motema tous pepele ambetolo. Merci pana binonyoso boutique moko kaka na Colombe bi Mega Fashion amoni papa na biso kiala tolanda reportage à lelo Kilongo TV. Eh bien voilà, c'est l'arrivée du président Masumu Debende. Yala Kayala. Oui, du bonjour, ça va? Bonjour président. J'ai vu le président Massassi, il est venu au culte. Oui, il est déjà arrivé avant vous. Ah bon, moi je croyais qu'il était de passage. Hein? Non, il est déjà là depuis 8 heures, c'est pour la prière. Ah c'est bon, on est là pour la prière. Nous allons prier pour que Dieu puisse avoir pitié de nous, pour que l'année soit une année positive pour tous les artistes et comédiens. Voilà. Je vois que certains artistes arrivent déjà. Et je pense qu'il y aura une chaleur aujourd'hui. Nous l'espérons. Il y a la pluie qui semble déranger un peu. Moi, je viens de Selemba où il y avait déjà la pluie là-bas. Mais nous sommes là. On va affronter le diable qu'on va écraser tout à l'heure. Et je sais qu'avec le pasteur de la foi, nous allons vaincre. Amen. Merci. Je vois le président à côté aussi. Bonjour, président. Bonjour, bonjour. Et c'est mon aide pour la journée. Oui, bien quand tu lobby, ce qui nous embête, c'est que nous sommes les magasins. Il y a un autre qui est au Tika, année on a beaucoup d'ensemble. Tu les lagues moi mingi bané ou tu les gars. Il y a un autre lobby, nous avons que la biso mawa pour n'ambula ou puis bambula musuzo goyasima. Abattre la biso. Et ça là-bas, baliwa ngoso que yé la pena liwa tout le monde pena que oyo mukolo akufi ça va oyo goyeki ça la kata muso mona ba jeune ba do kufa. Donc il y a un autre au Tika na beaucoup d'ensemble. Tu prends une place musuzo. Tu lobby que tous en comédien moko azala pasteur. Yango photo yé pas naïe, tous ensemble na yango moni to yé kota la pasteur na monsieur de la foi, tous ensemble na ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ozana Bongos, frère Bongos, bonjour. Bonjour papa. On est arrivé dans la culte à l'élo, les culte d'action de grâce, ba comédien ba commis sankolo. Na pesi nzambe merci parce que yende muta permettre to remercier pour na ko batela biso année 2022 année à bénédiction. Yango to eko kumisa ye po tozana bomo ebele bakufi menzamba sali biso ngolu tozala lelo tozana eloko ya koyebisa ye te toko lobaka ke merci yango to eko remercier po tozana souffle de vie, c'est ça. Merci beaucoup. Une petite église à pasteur de la foi aza collègue na bino aza mutu na nzambe mabete loko aza collègue na biso soki comédien azokende liboso na kombo à Jésus eza gloire parce que balobaka ba comédien ba sambelaka te bazalaka bato ba kisi na biso Jésus lokola ye aza avocat na biso atelemi mpo na biso aza témoin à Jésus toye place azali nga na sambelaka pa walesa mais na ye pa na ye parce que il est notre frère collègue na biso et puis abangaka nzambe et puis ateyaka Jésus bien a vraiment moto charisme aza vraiment moto parole na lingake mingi aza vraiment mosala nzambe tango na monaka ye esala nga vrai comédien aza valorisé
na kombo à Jésus parce que ce que oyebi nzambe oza na nzambe ozozwa ba valeur moko par rapport ndenge babanda okanisela biso kala ba comédien ba aventurier ba nini mais lelo soki tozotambola boye par rapport ya parole de Dieu lokola yepe aza wana mpona korepresente biso et puis azolakisa biso nzela ebele soki bazoya na nsima na ye nzambe apambola ye apesa esu mikolo ebele onction puissance plénitude ezala na ye parce que aza na charge mosala nzambe eza makasi mais eza na bitumba mais nzambe aza na ye akolonga napesi nzambe merci mpona mokolo lelo. Merci beaucoup. Voilà, on poursuit. Les artistes arrivent déjà. On est ici au Centre évangélique de la foi en Christ. Nous allons prier ici avec les artistes et comédiens. Un culte d'action de grâce avec les comédiens. Merci. Ndeko Balanja Kilongo TV, toza awa na président Cartouche Massasi Kabamba. Yomo pona kombo. Comment nous mususu bwezaka Cartouche Massasi Kabamba. Mususu zani? Jomas. Jomas. Bonne santé. Ça va bien par la grâce de Dieu. On est là. Na sepeli comment non sous les lots vous avez parmi artistes oh il y a carrière pour artiste à carrière bazali na artiste à succès à sali succès à Selenai mais il y a carrière babino ba oh ba vient masumu de brender vraiment moi et belé secret za ganine. Merci. Il a komiyeba. Il faut l'artiste amiyeba nanu. Est-ce que artiste il faut que l'artiste ayeba alinga ko sala ni to alinga sala nini parce que il y a des artistes amiyebi n'était qu'as artiste. Mon sous-soiseau as artiste m'a évité à sala nini. Donc maintenant c'est ça donc ce qu'il fait il a babende gauche droite à kaka. Donc Azoé Baté, il veut quoi à Salanini, objectif Nini. C'est ça qui fait que tous en maintenance jusqu'à présent. Ça c'est grand. Vous êtes parmi les artistes qui ont sali succès. Dès les bas d'âge, tu es au cola et puis les lots à la TV, va se pélaga. Va bayagate, ah, va venir à Kala, va bayagate, va se pélaga. Cartouche Massasi. Les lois des réseaux sociaux, artistes et comédiens, vous s'appelez la une. Tu as à faire mon Pierrot Zaki, na on est sur Yoka Kiamou. Il y a Pierrot. Na prophète. Ah oui, Naoka Kiamou. D'abord, l'impression que nous avons na makambo, soit disant prophète, puis bazo salaka. Surtout bon, est-ce que qu'est-ce que vous avez, comment vous avez analysé ça? Il y a le mot Bible lobby. Prophétie ce qui est to zoyango to tchena sani après to banda ko trier wapi oyo et moi ngana obakisa ke tango to triaka ba prophétie wana soki to trier yango eza na méthode ou eza na manière o ya ko lobela likambo ngo pe parce que c'est pas moto kana balabala obenge kaka yakawa yo moi ça ça ki ndumba na web te na balabte web c'est bon te na BBC solo ya prophétie na lenga prophétie BBC donc méthode to manière ya kolobela moto prophétie ezalaka c'est ce que bande comme sous peut-être batana ngote moi je crois que moto akoki kozala lolenge o balobi azaleli mais ozolo bango pona qu'on redresser, qu'on zonge na droit chemin ou aux autres pour nous s'embouiller. Il faut voir c'est quel volet parce que il faut oloba li kambo eli ya ko zonge sa moto na droit chemin que non yo sala kamabe o sala kamabe mais ce qui aux zonge si était et que akozonga balo olobi akaka ke moto songolo asala kabo donc aux panza sango on les a prophétisé. Vous avez manqué de formation par le prophète, succès ce n'est pas manque de profession mais c'est manque de manière. Il y a manque de manière il y a la prophétie. Donc prophétie c'est sambo pour na bongo. Donc parce que ah oui, si on parle de prophétie, on ne croit plus. Nga na prophète moko on a autant comme on a été adana kauka. Qui venait chez moi me dire que Semé Namoni TG a signé contrat Naba Mindele Moko Boy vraiment en tout cas oh, c'était le mensonge à $20.
Allez, na pesi. Allez, après 3 jours, papa, il faut y a. Nous avons besoin de nous. Nzamba la en tout cas, ba minde ba zo tombo la teja, en tout cas na stade, zo beta na pesi. Mais hier, mon toi lobi que faut na semer, hier mon toi lobi. Donc je ne faisais que semer, oh ya lobi na ngai semer pour na moi na nzamba zo sala pour na moi na. Donc mais or, il y a que le coup alors jour déjà kufi na morgue. Na bengue prophète yaka coin tilelo amona na même na matanga te rier mais abika ipeka ça là ipeka bien ndenga yaka te abika ka bon ya ate alunga bonga bokama on ngana sala ina ka bonga bokama ngana sala parce que c'est des mensonges na les rwana on ne croit plus à Dieu. Dieu a comme aventurier, Dieu a commencé le théâtre. Donc c'est Dieu maintenant qui fait des aventures que bon à cause na biso so bazana nzambe te. Oh donc ba prophète ne bazo mema kombo nzambe mabe pour que biso siko to lemba nzambe. Donc ce sont des prophètes. Donc alors prophétie o ya Pierrot do manière yo ndeko abimisla ki ngwa limbisanga manière za mabe. Pierrot Lekinanga, je compte sur toi. Ce qui au Kangisi, tu vas gagner quoi? À sa BBC, crédibilité na yo. Est-ce la vraie? Est-ce la faux? Mais assis à BBC crédibilité. Au cours de l'andabatunio sauté, ouais, ça va ok. Na Kangisi bobo ça na dikamwana, na Kangisi bobo ça dikamwana. Non, ça va plus se faire. Mais quant à moi, il est au Sengagaga. Limbisaye. Nzambe ye moko s'en charger na ye na makambo lobi wana même nazo répéter même si ezaki vrai mais modèle a lobi lango eza wana te même si ezaki faux mais modèle a lobi lango eza donc Pierrot limbisa ye kaka nzambe moi s'en charger na parce que mama molimo za molimo yo koki kolanda to kanga to beti to sali le prophète c'est un prophète alobi ya makama mabe pona yo asambusi yo mais tika nzambe a s'en charger na ye nzambe s'en charger na ye mbote na yo mbote na boutique Mega Fashion depuis Colombe fiston basende na bosani ote président Cartouche Massasi yo to si zaka ma réseaux sociaux ngwa Yandi Mos auti Afrique du Sud azongi en bonne santé ba bia obeta na ba shit to dala ki na ye aza bien santé kitoko de ma moi na 20 Yandi Mos c'est le retungisaki motema etungisaki ba foi etungisaki na rein ba changer que ba foi ba poumon plutôt la poumon changer ba poumon plutôt ba poumon de ezali ko sointé déjà na ba rein ba changer qui est ce qui Yandi Mos akendaki na avion normal mais la koufi mais la date oui parce que déjà makila ninga za okitana ba poumon déjà ba poumon ebeba ki déjà robeba alors nzambe asalaki grâce que ndinga kendaki na ambulance avion ambulance Afrique du Sud parce que yemoko lobi ke tango akota ti akoti na avion a yebité a commis Afrique du Sud a yebina été donc atsela ko mona mapata likolote na départ na e a sutuki na hôpital basi ba sali déjà ba biloko nyonso donc aki na coma déjà akota ki na coma donc soit ezaki avion normal na l'état ya ko escalier ko ki escalier donc alingaki akufa. Donc c'est pourquoi moi je dirais Dieu merci parce que bah changer yé bah poumon nyonso bah changer yé barin azongi azolo ba normal azolia normal faut pas Dieu merci parce que oyo ba panzaki sango ke akufi o ba panzaki sango pona bazo ba vu bazo ba abonné bah moi que Yandi Mos a profité à na son donc Dieu to banza merci mais encore un problème pardon tu répètes ça aussi merci na première dame maman Denise Nyakero maman Denise Nyakero c'est yé muto sali ko a futela ye na avion wana médical ndenge yaki ko futo ba soin wana et ba soin ya c'est plus de 500 000 ekoufi hein malade mso doit couper la kawa so kega Bikina. Donc c'est faute de moyens. Faute de moyens. Vraiment, maman première dame, merci beaucoup. Merci maman Denis. Mais c'est pose encore un problème. Yandi Mos a polémique sur la Mouki, la conférence de presse naé très fâché contre Tchaka Congo Mouyibi, Tchaka Congo Boye. C'est encore. Si Motolobi Tchaka Congo a sa voleur, il faut aïebi ça. Pourquoi
alobi Chaka Congo aza voleur. Alors yemo quoi déterminé peu si bien. Il y a le nom dit que alobaki na conférence té. Alobaki bien que Chaka Congo soki motoyer aye bake aina moto. Ba remettre Yandi Mosi ba sachet sucre, ba boîte à miliki, ba pesi ba mai, ba jus ba pesi. L'air ba bima kabakei Chaka Congo azonga ka ba diviser par 2. Donc son motoana à remettre enveloppe na Chaka na Yandi Mosi. L'air ba kozonga Chaka Congo fois ya pa ya Yandi Mosi divisé par 2. Contrat ezandenge wana. Contrat, est-ce que ça est Mouyibi? Non mais contrat verbal. Atikana ko yebisa ete ke to sala boye. Parce que Yandi Mosi abi ke ezan akoko ke ne pas moto $1000 aye les 200. Aye les 200. Bon, monsieur ke na compte carburant na ticket. Bon, na ba peine. Naji amelaki na nzela ninga ko sela mutu wana. Bo keneng wana. Bon, ye mokonda lobi ke bakendaki na beach bazana mutuka batindi ye atindi Yandi Mosi ke kende osala soki nini eloko alobaki ne wana ntango Yandi Mosi abimi azo filme ye afilme ye abimi aka atindeli moto moko boye pour que Yandi Mosi basengi $3000 aza gravement dans l'hôpital basengi $3000 so mutongo ntango atali image abengi Yandi Mosi atuni habité toza na biso to na Chaka Congo mais c'est ça qu'on doit tenir ngango. C'est par là Yandi Mosi à comprendre que Chaka Congo c'est un voleur. Voilà, aliaka na mutuna ye asala ka boisa ça. Yé moko mutalo biango. Donc bon, ngane Chaka muyibité hein. Est-ce que ça qui moment porté à ko? Chaka za muyibité vraiment. En tout cas ça muyibité bon, na yibile muyibité, bon nanu ayibanga te, nanu mone pe Chaka Congo azo place azo yibate. Mais Yandi Mosi ndalobi aza muyibi. Yandi Sabini aza muyibi. Mais yo mona na hote. Ngana mona na ngate. Yandi Mosi a confirmé que aza muyibi. Donc wana bangona Yandi Mosi menga Chaka Congo. Aza muyibi te amona malam. Kati tele en tout cas, nanu mone pas yibate. Est-ce que c'était le moment opportun que Yandi Mosi le bon aussitôt guéri, aussitôt revenu au pays, Mbalamoko na conférence de presse, première sortie dans les médias, Mbalamoko akizé ko affirmé qu'il muyibi à Chaka Congo. Kozonga na ye ndenga zongeli ndenga moneli makambo nde ba traité ye. Aringa kufa. Bozongi na ye nde sali que a confirmé que en tout cas Nzamba za munene. Alors bato baringa ba boma ye donc vraiment ba yango amonia poata bango ndenge wana. Alors même nde bazali ko boudele président Masumu na elombe il y a des artistes bazali ko boudé ye pa lo atanga ki bango ba kombo na bango. Anda atangi sur place ko. Abangi te atangi na ye donc baza ko boudele président comme na biloko président Masumu na elomba ça ba bla faux. Quand on parle de groupe salongo, on parle de groupe salongo. Mais c'est le groupe salongo. Maman Denise ayaka na groupe salongo. Ndeli kanswane bimaki pona kozoba to groupe salongo. Président Masumu abi non biso moka te bato baze belé mama ko sala boité. Voilà mawa ya président Masumu aju bato belé nan TPC. Mais bato bazo reconnaître que c'est le groupe salongo to banaki kanisi. Ya ko sona mama na première dame pona papier biso ba carte lelo eza couverture médicale pona biso nyonso. Donc bato bazo boudé mais Yandi Mosi yangwana monaki ba méchant wana. A poati kaka po ebeba kaka. Na parquet ba funda Yandi Mosi na parquet. Nani afundi Yandi Mosi na parquet. Na ya Chaka Congo ba bien eza bien te ba kize papa mso muyibi na télé ba ke ba porter plainte. Dossier za ba kokanga Yandi Mosi oza si ba kokanga ye. Aza incangamable. Aza incangamable pour vérité apeshwana eza yango. Soko ba siko bato yo o ba piagilar. So mutu wana bimi alibike ngana tindaki $3000. Yo peut-être Yandi Mosi comme on a piqué 500. Au moins tu match retour. Faut que ba preuve pesa là. Ba pesa bon bazan preuve. Oui, ba preuve ko za. Ba nga yo pe témoin mais ça c'est obino mona Yandi Mosi azo yiba. Piaki ngai. Na ozana no témoin ye. Chaka Congo place azo yiba. Quand on a mona pas yibate. Kaso mo est-ce place problème ko. Wana bon ba benga na témoin. Ba bengi yo. Ba la si ba pesa ngai. Eza la Yandi Mosi eza la ye Chaka Congo. Si ba pesa ma 1000 francs. Bon ça c'est ça awa. Yo mona place Chaka Congo azo yiba. Na websa yo ba bêtise na bango na buzoba na bango de suka kaka pa na bango.
ba meka ko tuto masasi témoin mais wa ko meka na ko beta ye o meka na ko beta ye donc o ya ba bêtise na beta donc ba ko meka ba nga nga témoin ba ba bêtise na bango na ba lire l'art na ndenge na bango ba sala ndenge na bango na muyibi na o bazwaka na muyibi no bazwaka normal na normal tale ba sala makambo na ndenge ba ba ko nga témoin ba bêtise saka kongo mbala sima so zimbongo pesa massage pour ya ko témoigner yo que à mono déplacer yiba pesa ta moi 2000 faut il faut akabaka faut ba est-ce akabaka ça kongo akabaka akabade ah en tout cas pour nous kabila mutu na mona nante ha voilà tozo une absence lisolo na biso to cité na biso na kota ngoka mwandam na temps ça ngasi fali poupa lobi ke ya betina kan des artistes congolais oyo baza plus que ye ba beta place wana bazate oyo ka ki débat donc on te ezan ndenge nini ni tu ga été to sautant pour ce na na expliquer zo sous minute ça va et comment type na ça polémique na yo ki angote so ba bi artiste comédien oyo ya danser bazali soki fali pour ba musicien yé makambo ba musicien donc bon na ko ta ma musicien moi yo lobela nyonso ko faire l'homme d'azur passeport diplomatique idaka kanai kaka kanai kaka oui mais olomide ba PC ba honorer olomide bo ba comédie ba honorer ba ngote oui bien ya maka ba kope sama na ngwe sama na ngwa c'est peu Gims na Dadju Kofi le bien c'est ba musicien za ba kope ba musicien do président ndenga ya wana président Facha ya ba joie na compte ba musicien do président Facha comment ya ba musicien qu'est-ce que vous avez maman Denis ah ba pia bango kaka tala apia bango ta mukilo kaka so président Facha pia bango mukili olomida koma na ye mo continue biso apia kaka gouverneur apia kaka bazwa ba mise bazwa na bango ba comédien tout kala ndengo wana lokola biso ba to théâtre ba occuper ma théâtre te do bazui président ba coach président bula ba musicien ba ibisa ke ba artiste ndeka ba musicien alors président zo bango kaka ala ba na la sa wana banda ko na ye zo bango bana na ye ba na ba Gims ba ke ndeka ba na président so ke mnobe ba luka mno ata mutu mo ba zo passeport diplomatique biso ba teka biso ba teka biso ba ke no boma biso na so wa ba teka biso parce que c'est une idée be voyager mingi te mais tous voyager pourquoi tu voyager te mais nous ne sommes pas tous épaulés na nani tous épaulés te président soki moyen za passeport diplomatique ata moko pona ka bamba masasi oloba na ordinaire te banda nano na ordinaire tika na vana ngaka tika na vana voilà to cité amsona masasi ba programme des andeni ba activités andeni na monimno a en église à pasteur de la foi boye culte na pasteur de la foi c'est moko o toza na ye wana o nzambe adu na kati na biso ozo tambola lolenge nzambe alingi oyo azo sala ndenge nzambe alingi nzambe atomboli parmi nous toza obligé ya koya lelo toza culte ya grâce lelo prière moko ya grâce ndenge année bandi bien mingi bakufi parmi nous biso tokufi te donc nzambe asunga na culte oyo vraiment nzambe atia biso loboko na nsima ya pasteur de la foi topesa nzambe merci ndenge année oyo tokoti ya sika ekende bien tina suka. C'est pourquoi nous sommes là lelo parce que chaque année toza na culte ya action de grâce yango toye epana lelo. C'est très bien, espérons que tokobonde la benzamba kosala ayo akolela ba comédien et voilà, est-ce que dédicace ezali to quelques salutations dédicace ekoki kozanga te mama koloto Vivine Sandala, mama koloto Christine Ndulu, Blaisette Kanga, Constance Mabiala, mama Bijou Kazadi, mama Tete Mwebele, mama Yabanga Alice Bisika Bozali na Pesibino, Makati Olondo yanga moko Makati Miradi Nangamoko, Yarita aussi, bonjour Bisika Bozali.
boza tellement ebele tellement ebele na ko sabino non sauté mais on a lelo boy bakaka nzambe abatela bino. Merci. Merci beaucoup. C'était dans la cartouche Massès Kabamba. C'est un passeport ordinaire, diplomatique. Écoute, on a un théâtre ordinaire. Ordinaire. Ordinaire kaka. Ordinaire yo kaka. Ya simple kaka. Eza wapi? Ça y est, ta passeport ordinaire. Merci Nabino, merci na Fiston Bassin de FB International, Jean Solo, maman Nathalie Zeko, Peggy Tango, Bawela na bango, Bakamata. Merci à vous, merci Nathan Kefuta, merci beaucoup Angèle Kinkela, fils Kinkela, Lévi Cyril Arsène Modabi, le garçon capable, plus fort que toi n'existe pas. Merci à vous, Ezali Abno Rabi Mavinga, Tokutemba, c'est ma numéro Yassika, Nake Culte. Longo TV, Kilongo TV. Ngala nazali ngai papa Ntsakala nazana tina koyeba te artiste o bakota nakata mokilo to vivra le bien zali le mal ezali o ba pona nzela na bango ya ba loge wana etali bango o pe ba pona nzela ya nzambe etali bango kaka neti biso to pona nzela nzambe c'est bien bon ngana yebi nga ba artiste bakota banzela wana te na yebi nga te bon musuba kozala ana nzela na ye wana mais na église akena ne prière couverture ga era mabete mais to yebi ke nyonso tuna mokili ezali awa oyo eza nzela molai. Moi, conseil mon artiste, mais ça fait très mal, hein? Ça fait très mal. Kobeng sa artiste boya to bon de l'Anzambé parce que les autres tous ça victime et belé ba malade, victime ba liwa, mais surtout so yana so ko bon de l'Anzambé. Dans mususu on va kufa dans 2 ans. Maintenant malobi ah lokolo ya ko bon de lango kumisenga o lelela kingai o yembela kingo fuka mela kinga o comme 20 ans encore. O Dieu capable. Toko ya pas to ba malade. Maintenant on a coach ba mo malade pesile na. Nzamba za capable na nous. Voilà. Mais na ko regretter mingi so artiste ba yoki ba communiquer oyo ba fa na bango na bandako. Même aux malades, il y a un malade aussi là. Il y a un problème. Longo TV. Kilongo TV. Papa Basuma Lobina Souka. Pasteur Atei à Lobina comment Motuya pour Azadi domaine. Mater a Pesibiso. Pasteur Mso Limbolo onde ya Limbolo ya Bisoti. Da Limbolo Biso na lisu ya ki comédien, na lisu ya Mosali Nzambe, na lisu ya ko Pambola Biso. Yo ko supana, yo intéressé. Makasi. Parce que yo peut des mots tout ça peut baisser moi mon nez. Na sali baisse. Était elonye était nga. Yo ngo tianga ce soir. Ba penser papa boy na loba. Na lobi tenga. Était nga na nini, ma beni na loba na internet. Pas ni mino nga faire tété. Comment les vérités n'ont bon ma biso pas internet et bon ma biso na ba vérité. Bolingi vérité té ba kambo ma biso les kabiso to lo bati so to lobi et comme ngambo. To tiki bino bo sande bo sala. Parce que ma kamango ngo passer à lobby tout ça. Regardez na lobate. Parce que la fois lobby boya lobby que à qui la faute. Bino ba yaya bozote ya pe bano ba ele loté parce que oito lobo lobby que ba lo ba ça donc côté ya bangote. C'est ça le problème. Ce que to lo bani kasi. Mira, ouais, maman. Tout le monde a l'église, il y a l'élo, journée à l'élo par ma somme organisée. Quand tout le monde a les cailles. Message ni yo c'est pas baninga no ba yete surtout. C'est mon homme à occupé dans d'engagner moi yebi. Pour ngape na so qui tournage l'élo na boya kiango. Pour na oka kimbele ya prière. So ba bengi pas to kendaka. To ngato kutana ba tournage té. Il faut tout le bateau mettre les points sur les i. Bipo yo biso ba benga biso na poto ke zo moi checker l'os to nini. To ngato ya tournage té. To kende zwa mais to pesi valeur de tournage lelo mon am to ebi peut-être mutana problème aibi lo konya sai ba biso pe ba yete ba ebi ben ngala bika ke mususu asaki occupé embouteillage mambebele belé mais faki to pe na ta tamuke lelo to akobondela makambo nso ile kala biso ba miso pe na moni ba sana bango pe na TPCT mais ba so quand même message que ba oya prière lelo. Donc tout simplement valeur na prière à l'élo mais tout le monde a été tu es passé les bazar on va s'embêter pour malade surtout il y a un cadre comme na lobby n'a pas bien nga tourner chez l'élo mais laisse ba changa lundi pour l'élo tout ça na mais lulu ya prière au monde donc nga ina pesi valeur na prière pour na bitina ya prière na suka papa masumu à lobby yango surtout ba baby ke ba kendara et puis le sambo situé à suka ya pasteur mayata nzaba pambola ina linga ke minga ebi. Oya zo liya manga na ya kufa minu ngai kai beaucoup. Lo sambo na lingi kutu ko sufuna likamba minu ngai muninga te. Yo zo liya manga nonga na minu ngai.
en tout cas mayata pasteur mayata nzamba pamba yake biso lia manga na yo mi souffrir na minu ngaika yo moko ko mela maya malilité et soit et comme il dénoncé réellement vivant ah ngana lobaki asibo batu so selinga ba analyste na lingi na ngate merci merci beaucoup Kilongo TV toyaki na ndako ya Nzambe toye na ndako ya Nzambe toye kotika mikumba na biso toye koluka réarmement spirituel pour 2022 voilà. Parce que la Bible lobby si l'Éternel ne bâtit pas la maison celui qui travaille en vain alors tolingaki ya ne oyo na bokambimi ya président na biso yalaka yala to tika musala na biso ba santé na biso mabota na biso comédie congolaise na maboko ya Nzambe to senga force na ye to senga protection na ye to senga inspiration parce que bobi que intelligence ta sagesse za likabo ya Nzambe nde toye awa bobi que to traverser année ya ba problème ebele voilà Nzambe kaka nde muto abateli biso tozala ba to tikali en vie ce n'est pas parce que toza spéciaux mais zaka grâce à Nzambe yango sengla lelo to rendre ye gloire to komisa ye tozala reconnaissant na Nzambe na biso wana yango wana esangisi biso lelo c'est une grande joie pour Nabiso nde bobi David alobi je suis dans la joie quand je vais dans la maison de mon père la maison d'Éternel donc c'est mon Nabiso yango et surtout que Moko Nabiso aza béni de Dieu, le pasteur Jean-Paul Mayata aza serviteur Yanzambe, c'est une bénédiction pour les comédiens. Akamba Biso, Ate Yabiso, Alobe Labiso de la part de Dieu, c'est une grâce pour Nabiso. Voilà, président, pour finir, message d'une communiqué Batou, pour baser la nation de partout par rapport au enseignement lélo pour les comédiens et surtout mingi mingi. Na comédien nyonso ya partout ba diaspora oh et puis bazu temps important là ya koya na o estikate mais quand même balandi on a betando ike message ni ko partager on a bango et puis ni no ko interpeller ba comédien na biso nyonso. Non, je crois que pasteur Azaki clair une exhortation na yé disons toza ba responsable biso moko. Il y a oyo nyonso lelo comédie congolaise comme il y a pratiquement Ekiti pour na comportement na biso lelo ndenge komi monde ya YouTube ba joueur bazali baza ba star minene ba star ya mbongo ba boxeur bazali ya ba mbongo ebele ba champion ba champion na judo na athlétisme ba congolais bazali lelo c'est les comédiens autokomi élément négatif il y a entre nous et tous autres ça accès na bato banda ba finga biso parce que déjà nous-mêmes tobi ko se respecter tobi ko finga na finga tobi ko fungola porte na munguna et conséquence makasi zali que na biso basali na musala na biso ekiti talo image baby à qui la faute ninga lobi à qui la faute ceux qui ba comédiens d'ici et d'ailleurs tokomi tozu responsabilité il y a rôle social na biso il y a musala na biso toko tika place na médiocrité te toko tika place na kotonga na te na kofinga na te na koswana swana te c'est vrai dans une famille ce n'est pas clean ba problème ezanga te mais to régler kango en famille les linges sales se lavent en famille ce n'est pas devant une caméra oh yo kopesa moninga conseil c'est pas devant une caméra so oyebi faiblesse ya moko na yo okende ko bimisango à la place du marché donc nyonso wana tous nous sommes perdants to zonga to mizongisa makolo Nzambe parce que nous-mêmes tokokate avec lisungia molimo santo ya Nzambe toko zonga na ba comportement ya bien oyo kotombola lisumu musala na biso. Kilongo TV. Non, c'est un problème, il y a Batubaye, Belete ou communication. Même dans la famille, il y a un grand frère, un frère, une soeur, mais au moins, il y a moi, cela veut dire que et là, comment que ça dit qu'il y a empêchement, maladie, en voyage, quoi. Parce qu'au moment où je vous parle, par exemple, Makaya, Bakoba,
intérieur à Mboka. Au moment où on vous parle, Balia Kimbonga Batonzonzing. Alors, place Bayebisa qui va nous tourner, Bazo Tungisa réalisateur, ou un caméraman, Bossala Nokinga Nazoki na culte. Mais Banga va me tourner à Yona Nekokite. Donc, Mingi Bazo regretter place Bafandi. Mais ce qui était important, c'est que tout ça, les programmes, Batbaye, les artistes Baye, et en tout cas représentatifs au série à Kala, au ya moyen, au ya boye, au moi si boye. Donc, pour nous, à partir de Bissopé, message Nabiso et Kopanzana. Et je crois que ce qui a été prévu, Yango et Salemi et ANTPC, Nengetolobaka, beaucoup mon association, mon côté, et c'est là bas musiciens, bas sculpteurs, ou bien bas nan, bas céramistes, bas sala makambo, biso to salaka, malgré bas difficulté to zanango. Parce que Nzambe azana biso. Et le gola Nzambe azana biso, c'est pourquoi on a voulu que 2022, Oyo Tozo Banda, azala na biso, batu bakufate, batu babelate, biso nyoto kende succès en succès ndenge. Pasteur de la foi à Outuro Lobango. Merci beaucoup. Voilà, papa, tout ce qui s'en a eu, balobi, à qui la faute, faute yanani. Les lots génération, na bino bandimi qui est faute eza bango. Mais là, on a vu que le lot NTPC, nous avons représenté les comédiens en général. Les lots, on a makambo ezo sama na ba comédien, les lots ba discipline ni au bino boza kozwa. Pour na ba makambo ba dérapage, ba mambebele belé. Les lots boluki nzamba pambola batela à protéger ma bé ya te na ba comédien. Mais ba comédien tout bazo semer ba double ba mabé belé na kata ba TV. Mais c'est quoi ba discipline au ANTPC bino bozo zwa pour na ba comédien. D'abord ndenge to sengi awa bon nzambe yemoko ayebi ndenge nini asalaka makambo na ye. Mais évidemment, bateau à désordre, tout ça, ma prière na biso, en tout cas, tout ça, on peut na bangote, biso tout ça, on peut na bateau d'abord, bayebi valeur en Zambé, bayebi que kosala mabe ça malamute, bateau baza comme kitisa, prière tout ça, les lois culte d'action de grâce, ça pour na bango. Bateau bazo déconner, tout ça étudier, makambango, tout ça là, na niveau internet, tout ça là, comment ça se passe na niveau ba YouTube, tout ça là, tout ça étudier na niveau ba justice. Il y a à peine à niveau international kalaté beaucoup de solutions beaucoup de comment tu banda ko se comporter vis-à-vis na ba oyo bazoyo kisabiso soni ko fingana ko lakisa nzoto pornographie bana basi et tout ça c'est comme si bana na bango soki batala rango te bazoyi bateke bana ya batu bazotala babokilo ya batu batata ya batu bazosala soki yo bokomaka na yo malamu te ko linga te o lakisa ngo ke bokoma malamu te po mwana oyo bokoma malamu makambo ebele oya mabe ya kosala ngo te po ayebi te tango nazosala ngo eko scandaliser batu. Alors lokola tozape batu moyen to condamner ça te mais kala te boyeba association nini akosala pona bato yo baza spécialisé na koyokisa biso soni. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Longo TV. Kilongo TV. Voilà, je pense que Bolandi ndengani culte le culte d'action de grâce et le monde artiste et comédien qui toko makasi to bondel to kumisinkolo to leli mawanzambe na bombo ina biso ba comédien. Merci pasteur de la foi, merci le vice Arsène Modabi, merci Angèle Kinkela, fils Kinkela, merci Fiston Bassen de FB International agence à Solo, merci Nabino tout au bolinga biso, na pesi merci pas Trésor Ntingi, merci Nathan Kifuta Gauthier Kele, merci na bande konyo to kutemba asima numéro ya sika Kilongo TV. Longo TV. Kilongo TV.